Mbote balandi ya MDGD TV Mafuta Sika, on dira de YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Ezalinga Wabino, mère d'Orcas, la grande dame, la porte de Gentil. Encore une fois de plus, le lotoye, dans la continuité à matin, à Nabiso, topé message, Nabiso, to mesana kopesa, kolobela sur. Cause il y a un divorce depuis un certain temps, vous savez, tozo lobela, raison, ou ezo sala ke ma bale kufa. Toloba ki ba cause ba divorce ezali incompatibilité. Et na incompatibilité bandeko, to mentionna ki, to pe to mona ki ba différents types ya incompatibilité. Et actuellement, tozo lobela sur l'incompatibilité spirituelle. Oyo déjà n'introduisaki, to banda pe déjà ko développer. Avant na continuer na kosala moi récapitulation ya muke parce que tolobaki ete tozo koka kofungwa mapenza te vu que tozo bandela ba mambo to si tolobaki donc yo autant musumba lino liboso landa biso encore mani ko landa biso ya pas longtemps kota na YouTube na epte ozo landela wapi soki na Facebook soki na YouTube ba video misusu ezali beta MDGDTV Mafuta ya Sika ka ando yoki yango MDGDTV Mafuta ya Sika. M comme maman, D comme Dorcas, G comme Georges, D comme Dorcas. MDGDTV Mafuta ya Sika na YouTube. Au moment ekobimisela yo ba vidéo na biso, ça fait plus ou moins 4 mois déjà depuis to bani ko lebela ba cause ya ba divorce. To lebela ki ba différents types ya ba incompatibilité. To loba ki sur l'incompatibilité sexuelle. To développa ki to ko lobela ngote. To loba ki sur incompatibilité émotionnelle et plus comportementale. Tolobela qui sur en fait tolobeli pas mal à ba incompatibilité parce qu'il y en a beaucoup. Eza ebele, eza mon côté. Et en gros, eza incompatibilité, ezo sala ki batuba kabona ba vanda te ba yokana te. Et l'incompatibilité qui veut simplement dire l'impossibilité de s'accorder, vous voyez? Donc ou encore na lingala ko s'accorder koyokana, do boyokani batumi bale ba koyokana te. Et sali ke moyen ba vanda elongo ezate. Et bazo yokana te na nini to mentionnaki makambo eza ebele o ezo sala ke batu ba yokanela te. Et Amos 3:3 ezoloba ke batumi bale ba ko tambola elongo te. Soyi ba yokani te. Ce qui veut dire avant ko tambola, il faut ko yokana. Malheureusement lelo oyo batu ba ko kutana ba wut moko wuti na gauche moko na droite, na est na ouest, na nord na sud, ba kutani, ba sang balingani et bazui même pas tant ko luka ko yebana. Mbala moko babani ko sala nzela ensemble, ce qui est très dangereux les amis. Libala ndenge na lobara na ebandeli ezali kopia kayute. Ezali eloko moko te oyo okoyi ko rater après au bandela. Voyez, il faut vraiment éviter ça, c'est vrai. Ezana bato ba échouer na mabala, ce qui est tout à fait normal. Il faut ba bandela vie, mais s'il faut ozo vraiment temps ko bongisa. Pour eloko ane komate ozala malamu. Pourquoi? Simplement parce que y a des réalités ou encore des conséquences. Surtout na bandeko oyo to na bato oyo ba échouer eloko ba bengi libala. Bandeko, selon le plan de Dieu, Nzamba salaki mwasi po na mobali. Ezalaki po ba kabwana te mezali po ba vanda libela. Yango bomoni tango to bala naka to déclara to lobaka to pe mosel na Nzamba lobaka ke en fait ezala déclaration mwasi na mobali jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? Voilà. Et malheureusement aujourd'hui ezala sous liwatem te ko kabola bato. Ba circonstance comment kabola bato. Et pourtant tolobaki liboso ya Nzambe liboso batu ke jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais malheureusement ba circonstance c'est comme ko kabola biso. Ba réalité moko boy comme ko kabola biso. Et ce qui n'est pas du tout bon. Donc yango moni tozolo bela makambo ka pona ko sunga baike ko pesa solution na bandeko ndenge na lobaka ata batu nyonso ba yoka biso te mais néanmoins vous qui nous suivez ça va vraiment vous aider et surtout bobombango pona bino moko te. Partagez cette connaissance et que sunga bato ebele parce que la connaissance est un pouvoir. Naloba ki l'autre fois pour na bande kona babali te ozungo luto libaku ya olanda ba enseignement oyo. En tout cas pambola Nzambe et ko aider yo oyo ba ko se positionner. Enfin que lobby okoka opona mwasi o esengeli to pe mobali o esengeli. Oui,
je crois dans des prochains vidéos torosala tomate torosala torolobela sur comment faire le bon choix. Lolenge ni kopona mwasi ya malamu to mobali ya malamu torolobela yango parce que certainement bato ebele bamitunaka bamilobelaka mais okoyeba ndenge nini ke mwasi wa malamu to mpo oyeba ndenge mobali wa malamu. Une fois nayoka mutu moko koloba non misusu akolakisa na ebandeli aza bien effectivement esalemaka ebele mais après ntango bokoti na ndako ya libala mutu achange alakisi yo face mosusu oui ezalaka toko anticiper te tokolobela yango juste bopesa biso peut-être plus ou moins 2 ou 3 séances encore 2 ou 3 séances et toko aborder yango et puis toko zwa vraiment pas mal à exemple on sera clair et le Seigneur vraiment vous bénira. Bandeko na lisungi ya molimo santu na mawanzambe na mongolo tozwi na connaissance ya moki apesi biso ba makambo tozoloba ezosunga bato ebele. Il y a des gens oyo un moment to pene bandeli ba bandeko comprendre penza te mais avec le temps bazwi te kolanda biso ba komi ko comprendre et bazo remercier biso. Donc yo oyo ozwi libaku en tout cas pesa lito ilana na bokebi nzamba kozanga te kopambola yo pe kosala bolamu. Surtout n'oubliez pas quand na ebisa bino pa na nzambe hasard ezalaka te. Bandeko to bandi to pe to koti na thème na biso. So na YouTube, abonne-toi, s'abonner à la chaîne na biso, partager ça à la large diffusion et on a soutien na yo, tous on a besoin de soutien na bino, tous on a besoin de contribution na bino, même financier parce que bino bon na biso na Facebook pour votre information, nous payons et bo sunga biso ozala malamu, bo partager ba lien, bo s'abonner à la chaîne na biso nzambe akopambola bino. Bande tozolobela sur ba cause ya ba divorce et tolobaki ete raison bazali sala de bato bakabona ezali incompatibilité et ba incompatibilité to exploitaki ezali ebele na ba domaine ebele et to abordaki to pe to introduisaki sur l'incompatibilité na domaine où etali spirituel, les incompatibilités spirituelles, il y en a plein, il y en a beaucoup et tozo continuer sur ça. Pourquoi tozolobela makambo certainement au mituni? Non, c'est simplement parce que société est un problème très sérieux lelo. Tozo omona ba mabala ezo vanda te. Ba mabala ezo ko panzana. Batu balingani lelo lobi bakabwani. Et batu balingani lelo une année bakabwani. Ngana sina mona libala moko esala 11 mois ya ba jeune. Libala cher na kenda na mariage wana plus ou moins 10 ans passés. Et en tout cas, ça li a cher, kolata maramunion mais malheureusement 11 mois après toyoki keno bazali sous-sauté. Et ça là qui passe et ça fait très mal. Imaginez bo réunir ba force et parce que ezala rambon ouais, ezala rabattant, ezala énergie, ezala marambo belé, concentration, marambo belé. Et bo réunir ba force wana nyonso ba marambo wana nyonso et puis après et là quand on aboutir te simbité quel gâchis vous voyez et les sociétés ont un problème d'un bande koloba celui à base de la nation et la famille et malheureusement les ba famille brisée ils ont ça là que délinquance et la ebele makasi parce que éducation c'est la devoir ya baboti maman na papa et tant baboti baza incapable à quoi assumer responsabilité wana et ba retomber sur ko epa ya bana lelo tozomona crime ezaya komata délinquance makambo ebela mabe koboma babenga ngo nini bakobota bana kobota bibotela mwanza comme ça mwana 14 15 ans 16 ans azwi na ezemi kaka boye mwana mobali ya 15 ans et 16 ans à engrosser, voire même 14 ans, même 13 ans, bana si baebi que non. Et comment est-ce que moi si na mobali basanga na ranzoto, vous voyez un peu. Tout ça pourquoi? Simplement parce que problème moboko eza na kati ya famille. Soki maman na papa bazaki ba responsable. Ya koluka ko éduquer bana to pe ko élever bana lolenge longo bani et ko épargner na makambo ebele. Ko lakisa mwana ke omoni vie eza boye. Il faut que tambola boye, il faut que zongisa boye, il faut que kene boye, sala boye. Et ça va vraiment nous épargner à marambo ebele.
mwasi na mobali c'est vrai atal bakabwani te mais soki courant to atmosphère na kati ya famille climat pardon na kati ya famille eza malamu te esala ke bana pe bazala na baproblème sérieux bana bazokola sans baboti oyoka bana bakoli na mama kaka surtout wana ezali tellement ebele affection parentale ezalaka na côté papa côté mama mais bana bazokola baza na tata te bablessure intérieure lobi bana wana bakoli na molimo moko ya révolte bana bakoli na molimo moko ya rébellion bana bakoli na molimo moko ya malamu te bakopesa kaka oyo baza nango bakobalaka basi bakobotaka bana croyez-vous ke bakozala na capacité ya kopesa affection epai ya bana bango baza kobota soki ye azalaki na tata te abokwami sans tata kenda mosika ou encore circonstance réalité esalaki akufa to bakabona na mama voye mpe en fait bamakambo wana nyonso ça compte malheureusement ebele baza kominiminize ebele baza koréalize yango te ebele baza bavictime ebele mpe bazoyeba te nini kosala yango bomoni tozo koloba makambo oyo. Oui, j'ai consommé presque plus de 10 minutes car en introduction na ngai et là na kokota na sujet na ngai tozolobela sur incompatibilité spirituelle tosukaki l'autre fois na désolé hein, j'ai pas ma Bible avec moi hein. Totangaki verset dans Genèse 24, vous pouvez lire à la maison. Ah, Bible Zali. Vous pouvez lire à la maison Genèse 24 à partir du premier verset, juste les trois premiers versets. Bon, on a commenté ce que Abraham atindi mosali na ye akende kobalela mwana na ye mwasi. Ayebisi ezo loboko tia na sa kwisi na nga pe lapa katanda lapanda ike okozela mwana na nga mwasi parmi bakananéen te. Et pourquoi? Parce que Cana, tolobaki l'autre fois, ezali image ya monde, ya mondanité, ya paganisme. Et na famille wana, bapaganu bakoya kokota te. Pas veut simplement dire étranger. Ah. Donc, moi bakoti sa paganisme ezalaki te. Na famille wana, ezaki interdit. Ezaki parmi ba interdiction. Yango moni Abraham, tellement ezali likambo libala yali nde tolobaki ke likambo libala ezali likambo lisekite il faut vraiment kozwa ngo vraiment au sérieux à cœur et ezali likambo penza oyo abetelaki yango sete atelemelaki yango ayebisi mosali na ye ke kozwela mwana ngai lapanda ye kozwela mwana ngai mwasi parmi bapagano te et tolobaki l'autre fois ke soki serviteur oyo ayokaki te to atosaki te to mwana ye moko ayokaki to atosaki te akene kozwa mwana mwasi parmi bapagano ba conséquences néfastes elingaki ezala. Pourquoi? Parce que ezalaki ba loi établie à famille que mopaya koyo kokota te. Vous voyez? Yango tolobaki l'autre fois que na ba famille na biso de nazo sala révision rapide il y a quelques minutes plus ou moins 15 minutes parce que là on a déjà consommé une quinzaine de minutes et puis les 30 dernières minutes ndé peut-être na ofungwa mamakasi par rapport il y a point oyo ya lelo. Na lobaki na ba famille na biso to wana ba loi établie. Na ba famille to botami biso to bandi yango to kuti yango. Exista kala ba koko to pe ba fondateur ba ko fondé ya ba famille bazala déjà. Bazana ba réalité to pe ba base ya makambi ya oyo vandi sa famille. O bango ba bandaka, o bango ba tiaka en place. Oyo ba o ba yaki ba kutaki. Ainsi de suite. Na ba biso to ko botama lelo pe to kuti. Donc, au corridor ou la matin, tu te réveilles, oye ko changer ba donner à famille. Pratiquement impossible. Et ko salema kate, on ngana lobaka insalamable. Voyez? Na ba famille tozo botama bande ko ba loi établie ezali. Oto kuti. Ce qui veut dire quoi? Il faut kolandela à la lettre ou encore à la loupe. Makambo oyo ekomami tope etiama et l'Obama. L'autre fois, j'avais dit que Dieu reconnaît eloko to bengi coutume. Parce que tant tozomona bamboka tozwa continent na ba continent nyonso ezo ko exister toza na ba race différente. Na ba race wana
toza na ba tribu. Et na ba tribu toza na ba famille. Vous voyez, na monde entier na ba exception ezate c'est pas mindele, c'est pas ba asiatique, c'est pas ba indo partout et pas ba jaune partout. Et na chaque famille topé na chaque tribu ba coutume topé lo ba mingi coutume ezalaka. Topé ça qui exemple ya Abraham et na famille Abraham coutume ezalaki. De même na ba famille na biso coutume ezalaka. Et nous devons reconnaître la valeur de la coutume. Bien que nous sortions en accord na ma commune en Kolo Topé, plan, on Nzambe a établi ça pour na mutunyo sur la mokili oyo, mais il y a quand même de ces valeurs oyo Nzambe a reconnaître et zoko honorer pe Nzambe. Tel que la dot, libala, tozo olobelango awa, et dot ezali eloko oyo, et Nzamba agréaka yango. Toyebi na ba famille na biso pona kozwa mwana ya batu il faut kobala ye ya mwasi. Par contre na bamboka misusu net na ba Inde kuna ezalaka le contraire. Mobali ndake na kobala mwasi ndake na kobala mobali. Ce n'est pas un péché. Eza ndenge ya culture na bango. Vous voyez? Eza ndenge ya culture na bango batu na batu bazana oya bango culture. Et tolobaki Nzamba zo reconnaître pas mal de choses. Ezali ba valeur na kati pe ba coutume na biso. Mais malheureusement biso otoye lelo to zui tante ya koluka ko comprendre ba mambango ndenge ezalaka to pe ezali mbala moko tozo ya ko bafouer des fois ba makambo mususu oyo tozo ko yeba teke ekoki ko répercuter sur biso et puis ko sala biso mabe. Et landanga vraiment très bien, landanga na bokebi, je vais vraiment m'expliquer. Naloba ki famille na famille eza na ba loi établie na yango. Et chaque coutume bazana na bango baloba na bango batia na ba raison moko songolo pakala. Et ce qui fait que tangu yo ozoya kokotisa mutu na famille, ozoya na mobali, ozoya na mwasi, il faut yeba ke famille na bino bazana bondoki na bango. To simplifier to bengango na kombo na yango. Bazana bondoki ou encore réalité spirituelle, topé spiritualité, voilà, to kena onde ngwana pona ko scandaliser batute parce que tant bien que zali yango eza bondoki, oui, mais pour ne pas peut-être ko la musa sensibilité batuto bengango spiritualité. Chaque famille eza na spiritualité na yango. Et na famille na bino eza na spiritualité na yango. Tant yo zo ke rozwa mopaya moko mwasi to mobali oya na na famille yeba ke libala ezalaka des individus te babalanaka. Libala ezalaka ba famille mibale mutu ebalanaka. Et tant tozoloba ba famille mibale mutu ezobalana eza ke famille wana oyo oke kozwa akokota na famille na bino baza pe na spiritualité na bango. Et na spiritualité wana esali ke tango ekoya soki eza ko match te ezoko concorde te na spiritualité ou abino ou encore na ba réalité spirituelle ba loi établie ya famille ça pourra ekoki ko provoquer ekoko sa ba clash et ba retour ekozala yango bomonaka na ba famille ebele ba telemelaka mabala ke mwana mobali wana akota na famille ote na lobaki yango l'autre fois mwana mwasi wana akota na famille ote. Tant que vous tout n'abord raison exacte. Mais aza mwana malamu, aza mwana mwasi mo respect ayebi ko sala musala aza bien. Aza kitoko do aza na onyonso mobali alukaka to pa linge pa mwasi. De même aza na onyonso mwasi alingaka et pas mobali. Mais qu'est-ce qui fait que moyen akota na famille exacte des fois tant que baloba no kaka ke non poto lingite parce que mingi balobaka te to pe mingi to lobaka te surtout to yebi na culture na biso ba africain. Makambu ya mabe bondoki ezali masolo babeta yango na moi te. Par contre pas mindele c'est le contraire. Mondele so azandoki awo biso nazandoki. Mais pas na biso eza pasi eza rare pondoki aloba na yo ke azandoki. Vous voyez? Et yango moni eza moko ba raison oyo lelo tozana ba très sérieux problème. Ba mabale zo panzana pourquoi parce que oye na étranger bondoki na bango na bino erobala na te. Yana ba famille mususu ba boya to ba telemela mabala mususu na ba cause moko za noble.
mobali oyo oke kobala mwasi oke kozwa na famille na bango basacrifiaka baétranger ou encore ndenge bazwi yo comme femme to comme épouse yebaka ke okufaka sikoyo tellement famille na butu ya famille na spiritualité ya famille bayebaka na avance bamonaka mosika bayebi ke mobali oyo mwana azoya na ye awa na famille aza vampire na famille na bango bamelaka makila bakoampeshe libala wana po esalema te yo nde toza na miso mibale okolela okoboya omoni kake non en tout cas seke balingi ngai te o balingi bonheur na nga te et pourtant ta mosusu baza kopréserve yo na malheur moko boye les amis nalingi bato bacomprendre nga très bien so comprendre nga te vraiment okobunga soko obungi ozala malamu te oya confondre nga pamba oya kokanisa ke non te mama oya koteya bato bokoko loin de là naza koexpliquer réalité à vie depuis les temps anciens tozwi exemple na bible de tobandi na ba incompatibilité spirituelle tobandi yango na ba réalité oyo ezali ba conséquences to ba réalité oyo ezali oyo ezowuta na kati ya ba famille parce que eza na ba incompatibilité spirituelle mosusu oyo ezopekisa bato mibale babala to balingana eza nango libanda ya famille mosusu ya biloko motu ye moko akende koluka mosusu mpe ezali religion ake kokota en fait tokokoma kuna e nalingaki vraiment tosala effort tosilisa ya famille lelo de façon ke tokota to introduire mosusu et puis après la semaine prochaine peut-être tolobelelo mosusu je disais que oke kozwa mobali to mwana mwasi moko oyo na famille na bango baza na lolenge ya spiritualité moko boye oyo ke soki eye kokota na oyo abino ekocreye badega oyo kata mosusu famille eboyi famille etelemeli mosusu mpe ekozala mpe mpo na bolamu na yo famille wana ta mosusu mobali okezwa to mwasi oke kozwa aza mobali to mwasi oya kosala bonheur na yo me neti bino na famille na bino baloi établi eza ke bokoki kosepela te e bamoni ke no mobali wana ayende po aya kobimisa mwana biso na bowumbu oyo ya bokoko to pe ya bakoko donc tokopekisa libala wana vous me comprenez donc vice versa ekozala tout comme pour une bonne cause tout comme ekozala pe po koempêcher bonheur na yo de famille koboya libala ta mosusu po bamoni ke non mobali wana apo ayende po na au fait mobali wana aza lipamboli na yo maintenant si na famille na bino bokobonga te oui parce qu'il y a des lois établies comme ça bakopekisa mosusu mpe ezali bamoni déjà na butu ke famille wana ya malamu te mwana biso nda okende boye risque eza ke bana bana kobota bazala na baproblème ou encore ye moko peut-être ozala na vie molai te famille mpe koboya vous me comprenez en fait c'est ça baraison eza ebele et yango moni eza important koluka koyeba et j'avais même dit eza c'était ça la raison on a batango akala babane kobalela bato mibali to pe kobalela bato basi bakozwa ekolo so bino boya bayombe bakobalela mwasi ya muyombe to mobala muyombe pourquoi po bayebi ke bwana bamamu ndenge moko na ipa bayombe baza na balolenge na bango na bayombe baza na baspiritualité moko boye ezalaka boye boye do bayombe nyonso ezoko engager bango ce qui fait que na cas général à 90%. Ce qui fait que inconvénient kozala te. Soki tozoli ekolo na biso inconvénient kozala te. Baluba na baluba. Batandu na batandu. Eza pona ko pekisa ba moto ba fait étranger et ya ekota po ebebisa bokoko. Tope spiritualité ya famille. Jusque là certainement aza clair. Nzamba ebisi nowe zwa banyama ya même espèce mwasi na mobali kotisa bango na arche mpona koconserver race na bango de même famille eveyaka sur baloi établie e bapekisaka balingaka te étranger to mpe moto bapaya eya mpo ya kobebisa donc il faut kozwa mwasi to mobali oyo bokokende balolenge moko mpona koconserver race to mpe spiritualité ya famille vous me comprenez oui ya na bafamille incestueux oyo babikolo ezali baincestueux na bapekisaka na ntango bakomba babikolo surtout biso tozo kokamba batu ouais bato bakoki peut-être kozwa ngo na lisu mosusu oyoka moto akoya kosambela te amoni yo neti keno oza babenga yango nini
comment on appelle ça? En dehors, à part tribal, comme Kiminga, vous comprenez quand même ce que je vais dire, mais c'est pas le cas. Okakuna, comme famille au bazar ben incestueux, tu as vu que soto suka école au sala bien, ba mambwana tant ils ont salema, vous tout la menga, tous conserver race nabiso, oui. Et na bane koloba, ba raison ya ba loi établie, eza ebele. Na pesa ki ba exemple, et na ba koko, na batango akala ba yebaki nzambe te. Ils étaient plus plongés na ba kisi na ba mara misusu et ce qui fait que oka ake ko sala alliance na satana. Donc tango ba satana ake mona peut-être nganga ou encore bato ba sala bokoko et consort ba yokani ba sali deal. Ba yebisi OK yo lokolo za chasseur. Oyende poto peso lupemba ou encore mpifu ya kokanga nyama nyonso tekela biso mabala. Basali échange. OK. Bana nyonso to bakoko nyonso bakobotama après génération oyo. Ya bana nanga bakobalaka jamais tikino mukile kosukaka. OK, d'accord. Et tant basali deal wana yo na famille na bino bat babalaka te. OK koluka kobala bakobundisa yo. Ata so bet sali mutu makasi bobalani neti pa na bino bat babalaka te. Oko divorcer. Eza bongo. Batu o baza victime ba marambo ba yebi de quoi je parle. Et moi qui vous parle na yebi makambo na maîtrise nango, oui, parce que je le vécu na monango na musika et dans ma famille et ezali ebele. Donc yango moni nazo comme maîtriser domaine oyo. OK na robala na mutu makasi. Et pas la bino babala raté. Tu auras des très sérieux problèmes. Et misusu na lobaki non seulement bakopekisa yo obala soki po santete makasi bakoki pe koboma yo ou encore bakoki koboma mobali mingi ezala roka contre attaque ezala mingi ta mususu inonsa bato yene muta kokufa voyez un peu et na pesa ki ba exemple moi ebele oyo tokozongela te na kopesa peut-être 2 ou 3 exemples avant to continuer mais na incompatibilité spirituelle oyo mutu ye moko aza ko mema to aza ko uta nango quelque part par rapport ya etamboleli to pe ba porte afungoli na vie na ye ya bato ya kutani na bango. Et ana ndeko mwasi moko akutanaki na mundele, ayakutana mundele na port hein. Monga ba matadi wana c'est une femme d'affaires, sala ba mamna et tout ça. Akutana mundele. Et sali ke connaissance sa famille abeti ne pe lisolo te. Azozela kaka mukolo mambongo yokoka. Aosola mundele keno il faut bala ngai bongo keno beta lisolo na famille bandeko mobali mundele lingiye balingani bolingo boyebi mindele na bolingo jeté aopesa embongo aopesa nyonso tout et sali ke ndeko mwasi alobi pour préparer terrain talaka yebi déjà famille buzoba a préparer terrain ti a ko introduire mutu na ye amekata ko temporiser ba esprit asomba ba maputa akabola na ba tante tout ça. Malheureusement pour elle tante moko azwa liputa te et sali ke par coïncidence ka na nzela bakuta ina tante boni yo yo ka beba maputa mabe li tante limbisa tante yo yebi nga na linga ko mingi na ko mte na ko boma moto na kozongisa bona osala bo abani ko bondela sa ko lempa tante tala osaka na ndoki te na tira butu ba changer te oyebi ndoki ato someli ndako na tongo na butu si fallait alia yo akolia yo comprendre nga o comprendre te na ko expliquer yo alempitante et sali ke tante andimi quand même ami ko moi ko kita atalia et bisima la problème te abaluki atali alobi na ye yo anso bala mundele fi wana zonga moto aso bala mundele te moi si wana de place à telemaki akauka aondima te ezolekele parce que abeta lisolo nie pas camarade abeta lisolo nie pas mama bota nie pas tata bota nie pas ndeko na ye mpona oloba na yo ke
na monde spirituel barrière ezalaka te. Omoni ndenge tozomona na ngano na misu boya musuni. Soko za na Tottenham nga naza soki na kweni na omona ote amonge to benga na telefone kuna ya bongo te. Kuna mutu wana mbujimai aza omona makambo ezoleka na Londres. Noko na bino azalaka na Lubilanji aza omona makambo ezosala na Canada. Tata mwasi na bino azalaka na soki na Mbatambengi aza omona makambo nyonso oyo ezosala na Italie. En fait, c'est ça, la réalité spirituelle. Oyo elekaka na ba famille na biso. Et bande ko tozo continuer na ba exemple,